Allez, merci beaucoup amis téléspectateurs, habitués à Communication Plus Télévision, première chaîne numérique et professionnelle en République démocratique du Congo, la télévision du chef. Mbote nabino bandeko balande nyonso kozali na libaku ya kutana na biso na ba etando iki na ba plateforme nyonso ya ba réseaux sociaux de Pesibino Mbote Vele parce que nous sommes en direct allez depuis Kinshasa, capitale éco le Congo démocratique, vendredi 5 juillet pardon 2024. Juin Molimo ya juin et côté li Moïse Mouye Boendeni. Très bien, et Kobima, on comprendre que mois de juin ezalaka mois ya indépendance na biso tozali ko célébrer toujours le 64e anniversaire ya indépendance éco le Congo démocratique. Nous sommes en direct na lobaki na ma plateforme na biso et rozala bongo yiki na émission ya lelo parce que tokosola la république lelo tokolobela vraiment ezali ba vérité ba kongomani bozali kozela un peu partout parce que Moïse Mbuya lobaka bongo azalaka l'homme fort ya population au milieu du village et pas biso to menisaka biberonte ezana o Italie union sacrée za o Italie opposition et c'est quoi ezali intérêt général ya population na biso toyaka na pour que topesa bah félicitations Nabiso. Mais amis téléspectateurs, Sengeli Boy bah déjà dans quelques informations rapidement que le VPM Nabiso intérieur, Ezaki Mokolo moi lobby, il a présenté officiellement PNC Nabiso la police nationale congolaise, Liboso ya Mineta Nabiso pe justice, vice Mineta pe justice Azaki mana ba autorité belé, bazaki mana esika wapi Moïse Mbuya sepela ki na geste oyo ministre Nabiso intérieur a salagi pour remettre ba cadeau na ba banso bazara na service ya l'état ko sala mosala iyo ba respecter ba ABC ya service ya nzela na biso topé ba service routier na biso banso bomona ki comment est-ce que les militaires pesa ki bango encouragement na VPM voilà pesa ki bango encouragement na Nadikambo o etali travail na bongo tout le monde peut présence ya mwana mboka Daniel Bumba bazaki wana ebelé amis téléspectateurs et je pense que vous kolanda moins estré autour de cette émission parce que équipe ya communication plus p kitaki sur terrain Moïse Web Sarabino ko na kata union sacrée zali na batopé bazako accompagner valablement le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilo mona kati na bango wana pe zali na basio bazali ko sala particularité na bango pambate mwana mwasi Fifi Masuka Saini avec qui ça de quoi elle est capable de quoi elle assume d'accompagner le développement de la province. Alors là, vous avez comme en image comment est-ce que la dame très déterminée, vous allez suivre autour de cette émission, elle allait toujours déterminée après mission na Canada, na Toronto précisément, Fifi Masuka Saini, à Kitaki bel et bien la province, pour lancer les sous travaux, projet mana et belé, beaucoup yokae, à Koloba autour de cette émission. Nana Zaliko, Bundi sa deuxième mandat à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Question mark oh monsieur Moïse Mbuyi azaï komituna mais tozaï komona déjà na ba communicateur ebelé il y a eu le PS il y a union sacrée pour tirer à bout portant au babengi bongo ministre Nabiso ya portefeuille mwana mboka Jean-Lucien Mboussa balobi Jean-Lucien Mboussa déjà dans les motos akomi ko bundisa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bande kwango ba ebisingai ba bongisela bango plateau spécial awa ba kotalisa na face du monde comment est-ce que monsieur Jean-Lucien Mboussa ou azali bongo ministre Nabiso il y a portefeuille Azali n'a pas intention déjà de Kobundisa deuxième mandat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que Aebi Kezali mandat ya Souka et bango ba changer na bango à tout moment Moïse Mbuite na bien zaïba communicateur il y a union sacrée mingi pe aïe de pes ba benga ki Moïse Mbuba ba kozala je pense la semaine prochaine très bien émission ya lelo avant na bana on tolanda VPM parce que nazana batu moko ba ekota la biso lelo bien que na boyamba bango na ba casquette na bango te o avocat o personnalité juridique na boyamba bango lokola ba personnalité politique moko ali na ngambo ya union sacrée moko ali personnalité politique indépendant mais na ngambo opposition to ba pe tout à l'heure ezai banani mais to kana nous maloba ya VPM intérieur mwana mboka Jacques Menchabani bongo tozonga pona kobanda mama ikamwa biso ekozala mingi autour ya ba collaborateur ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est-ce que ba ko accompagner valablement pona quinquennat na ye ya mibale deuxièmement to kosola pe moke ma matali social ya ba kongomani FMI à répondre favorablement na la Respublica toli qui a été na second mandat Félix Tshisekedi social ya ba congolais iyo to continuer à croire ningo opposition zoloba ke to limba ba promesse avec ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo c'est parti tout là VPM la mission intérieure. Pour redorer l'image de marque de la police nationale, il est primordial de bannir les antivaleurs tels que les arrestations arbitraires, la corruption et la confusion. Il y a également les tracasseries policières et routières qu'il faudra à tout prix éradiquer. Certains policiers parmi vous, ayant la fonction de
d'officiers de police judiciaire s'illustrent à taxer des amendes transactionnelles exorbitantes sans tenir compte des textes légaux en la matière. Et d'autres encore passant par des arrestations arbitraires pour retenir à charge des paisibles citoyens des infractions qui n'existent pas. Toutes ces antivaleurs doivent être éradiquées au sein de vos unités respectives. À cela, j'invite le commissaire général et l'inspecteur général de la police nationale, chacun en ce qui le concerne, de tout mettre en œuvre pour parvenir à éradiquer ces antivaleurs et de sanctionner sévèrement tout policier coupable de ces actes. Voilà, de retour amis téléspectateurs. On est arrivé PM Nabiso intérieur, moi Namboka, Maître Mick, Jacques Machabani, Makani Sabayi Mboka et Bandit, Tika Télécommande, nous appelons à droit à Koyoka. Analyse, il y a invité au Bengissi les Lopé, opinion de Moïse, Mouineb, Sarabino était attaque au Tozaïne et Bonga Nabiso, mais opinion P, de Moïse, Mouipé, Zarabongo, attendu la population Nabiso congolaise de partout dans le monde. Merci d'avoir basé Nabiso confiance, la partialité et la neutralité Nabiso, toi, il faut continuer comme ça, Moussa, ambition ata mokete ya kokoma politique ya ali na biso mais kosunga peuple congolais na kolobela kango wana nde ezaliti mokolo Yesu Christ akoya. Très bien. Maître Jacques Machabani azobana na biscuit ya Moïse Mbui. Donc comprendre actuellement niveau ya tracasserie au etelemisi na ville province ya Kinshasa. Population za ko souffrir pas possible. Confrère Nabiso Morokutu yé pas kutana kinango. Je pense qu'à l'obéla quand on fait une émission na Elobi. Yé moko kutana kinango na limité 13e oui. Et si kanine batongo moko bazoya ko sala tracasserie, ba atana beste o batindi bango. Batongo soit disant ba chef na bango pe ba alité. Mais niveau ba ko torpiller population. Daniel Bumba Lubaki, gouverneur à ville à Kinshasa. Est-ce que zaïna bato bazo ko sala ba faire courante ne bazali ko sala ba baisse au pe ko tina ba agent à transport libanda to ezali bato na bango moko batelemi biso ba o to laki bango esika nyonso to kuta na tracasserie to bana ko zwa bango bo bele ba image to lakisa bango en poisson pour bien comprendre que mramuto beta na télévision ali le kutate. Très bien, to zali na maître Jean Pingalula bazali bongo personnalité politique opposition mbote na yo mbote na yo ndeko na ngai mbote pe longo na ndeko tokondongwana na ye na lisano na politique na tongo na lelo. Très bien. Tikani ngai yambo na bandana no kotombela Thomas wa Ekolo, le président de la République démocratique du Congo. Mbote malamu esika azali mokonzi na pesio mbote muko ntombolo mo mai wakaninda pona mosala na malamu tala mosala na malamu mokonzi mboka tobimi 4e pays plus pauvre au monde ezali moko ya mosala na malamu. Président de la République, tala mosala na malamo, nyonso yo ko initier lokola projet to lokola eloko ya malonga, population ko sepela sima moyibi likolo na moyibi, to pesio longoni ya pona mosala lolenge wana, mokonzi mboka soko ebite na pesio information, dollar ekomi na 29 na mokolo to kolobana yo, taux de change ya ko sombela dollar, 10 dollars na 30 000 francs congolais. Mosala na malamo mokonzi mboka na tombeli yo, tongo ela mosiko zali, mpamba te na mokolo mwalelo au saliete 145 territoires yo tikali na 147 territoires atikali na 144 territoires 3 territoires ebungisi yo mokonzi mboka na pesho lu sako mingi. Merci. Mokonzi umela na ngwende na yo na mosala mabe oyo zo sala mais un jour le peuple oyo biso to sacrifier makila na biso jeunesse na biso mbana kati ya ba IDPS tobetama lokola banyama litu wana lelo oui je suis ancien de l'IDPS kanyama papola nga bambata sur université na avenue Mopulu bato nyonso bakotala bato nyonso bakiminga na tikali na bilenge na betama lokola nyama. C'est pour que un ancien de l'IDPS je suis un ancien de l'IDPS quittez parce qu'on ne peut pas continuer avec ça mais aujourd'hui litu nyonso wana bénéfice nango yango. Merci. Le sinda iba pembongo bakenda ko bomisa na Afrique ici. Merci. Litango yango to bundela kindeko. Merci. Bomba souffle tozane. Ezaki salut. Pasi ali makasi na moto. Merci. To ali na maître Yves Luteke. Wazali bongo communicateur. Le chef de l'État mbote na yo. Mbote de Moïse Mbui, mbote de Jean Pingalula. Je pense que tout le monde est
devant Utandeke, pour répondre à la question que nous avons posée. Et puis, tout côté de la TV, par le Béli VPN, il y a l'intérieur, Jacques Machabani. Très bien. Et puis, comment tellement l'histoire manquée, Jacques Machabani, c'est un avocat, c'est un technicien du droit. Très bien. Pour nous, c'est une bénédiction d'avoir aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui sait la réalité de la vie quotidienne à Bakino. Très bien. Aibi oyo sala makanaka ta Kinshasa, aibi sala makanaka ta mboka na biso, aibi sala makaka chaque jour na kata Lubumbashi, aibi sala makaka chaque jour na kata Goma. C'est un technicien de droit, ali muto lolendo te, ali muto abuka mapeka. Très bien. Ou ayoka conseil pe asolo la kana bato pour expliquer la situation là. Je pense que VPN a confiance dans la compagnie, tout ce qu'on peut savoir, bonne chance, à éradiquer situation la police de circulation d'habitude. Et puis il y a un deuxième problème dans le niveau du bureau 2. Il y a des bureaux 2 qui se créent du jour au jour. Tout comme on a raconté. Et le bureau 2, c'est quoi l'année de Bango, basé sur le document côté. Au moins, équipe, il y a 10 personnes, mais moi, quand on a un document. Alors, on a infiltré, on a mercenaire, on a situation là, et ils ont dérangé Mingi. Et puis, même si on a Bango, on a toujours dans l'arrangement encore. Il y a une politesse vraiment élevée. Et donc, c'est le ministre de l'Intérieur, il y a un chef vraiment élevé pour nous. Il y a un chef qui mais il y a un chef point sur nous pour trouver une solution pour le peuple quinois, le peuple congolais, à la sécurité, et à la sécurité dans le monde. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Ezaki pe biscuit, vous comprenez que biscuit ezali permis na makanisa ba imboka, na baki bozali na droit. Ya kolanda pe ya koyoka ba makanisi. Ya moko na moko ya moto lobaka makanisi ya ba imboka. Biso basato awa tozali bana ya mboka na yo mutoko tala biso ozali pe mwana mboka makanisi na yo ezali nini tobani na sujet na biso ya liboso na ba collaborateur ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ozali président de la République na biso. Est-ce que ces collaborateurs accompagnent valablement le président de la République? Si oui, bandeko bakotalisa na biso ba argumentaire na bango. Si oui, sinon talisa biso pe ce qui bazali ko accompagner parce que auto komona banda première mandat ya président Tshisekedi ba détournement na ba poche na epekaka na ba collaborateur na ye to yeli suna second mandat ba solo ba détournement e kosi la kakate ba ko yebisa biso déjà na bureau provisoire ya Sénat détournement abaka mon émission en lobby ya li passe si c'est le mot aussi ba enquête ko sala mais ali ya solo ki zali détournement et salami ba papa wana bazali bato ndeko Constant Mutamba kombo na bango na boloko ndenge lobaki bali ba papa ba okisi la république à son. Donc tu quand des opposition et bien que azana 5 minutes qu'on en marche il veut que azape na 5 minutes de ko Jean Pingalula. Merci na yo ndeko na ngai na yala kapinza na esengote ya kolobela ka régime oyo ya miyibi ya esengone esengo ya envoûtement ya voyage régime ba confondaka mbongo ya mabenga na bango na mbongo ya l'état régime oyo banda papa banda donc régime banda kaka boye pa muyibi ya liboso na présidence de la république régime bisengo na bisengo ya détournement ya ba jouisseur ya ba ambianceur na koka kolobela ngote ngana na sepelaka mingi kolobela ndeko ya ngai na sepelaka mingi kolobela bato na este na lobela souffrance à population outi kolobalika mona VPM ngana ko yawa ndeko na komi liboso ya fikine. Très bien. Na kutani na ba je ne sais pas ndenge ndeko lobi Moïse Mbuyi ba kiti ba kokanga elenge moko yaki na sukebele na moto. Mais ça crée la curiosité to telemi na mo mi tukato botala elikamoni ne koleka. Tango totala to landisa malamo bato batuni me boko kangela nini? Aïe PDT, des fois mais à Salinini. Oh non, aïe na bendis à bavoyou. Indis à bavoyou et la sinini. Est-ce que infraction indis à bavoyou et ali? Na kiti na moto kananga na ke côté le melabona bien ya raté. Botika elenge akende. Ote yo ali nani na bité na. Question na bango ya kabo. Na ali Kongomani. Tanto to benani makasi na bimisi mokando ya ngai natalisi bango na bimbe boko sakana na moto nyonso te. Botu na eloko nini to ko tuna soki asali mabe moyibi mokande ya li bokange. Otala suki na ye. Oh
elenge wana lobi tenga na sanoli ndete na utu kola muka bongo botalo ya ministre de justice ndeko na songi na motuka na keimba la mako mena koloba nini na bango pe bayoki soni batiki yemba la mako il a un exemple na Alexis bango photo ya ministre de justice mais collègue yeyo ayi na suke belé na moto botiki yebo ko kanganga na longilenge nkani donc to aller na régime ba confusion mokonzo ya yo yambo na tondola yango ndeko na ngai olobi ete okotuna les collaborateurs du chef de l'État, est-ce que bazo accompagner valablement? D'abord, avant comme wana ande konangai. Okomi kuna ndenge nini osote kongomani. Tunana noete yemoko Monsieur Tshisekedi. Est-ce que bazo accompagner valablement peuple congolais na souffrance na ye? Yo lobité. Te azo accompagner malamote. Malamote toi azo accompagner. Azo accompagner te azo kutute. Ya azali absent à tout ce qui est appelé devoir de population. Ali ne kunate. Ya ali na voyage. Mansao basaeli population na premier mandat asali côté de konangai to betano calcul mbongo kei to betano calcul mbongo kei de konangai meto mboko na ebakate ndeko na ko mituna mboka epungwa kana butu eko zonga na tongo na ebakate soko tali mboka oyo banzela ya mabe ba fonctionnaire ba ko futa mabe bato na sokoto ba soda ba ko futa mabe population vous vivre na passe. Mais au fond la radio yo comme information ndenge baninga no so ba yo le sinde a détourné oyo ka onote caméra a détourné oyo ka ono papa li kelemba na biso o ya kaboli mbongo l'état lokola nguba wana nani Kazadi Nicolas papa li kelemba alesi batu mitumi bale mitumi satu na mbongo à l'état suka nango régime ya baini ya Congo bakimisi ye confrère aye bien fraction basali babengango recette de malfaiteurs motema pasi tomi kolia makaya bu mikolono supono kitsaka attention na mai boni mokimisa motoyo ordre uti likolo te likolo botika makambo ordre uti likolo yogana boni ordre likolo bazo accompagner malamote pamba te ye bazo accompagner mboka malamote casting nenge to une émission bona na sali yango yote botango ko bengisa biso yebi niveau ya moto na moto boete très bien botango yo ko bengisa moto yebi kala yaki moyibi obengisi osali casting ya mabe ya gouvernement ya mabe Félix Tshisekedi sala la nyonso mabe ba bongo wanaki mayibi ba miyibi moto oyiba bongo laki motema yango ba yaki ba changer ki ezali na bato mosusu Yesu tonkolo abongo la bango te abomi ye kaka mbala moko bato na union sacrée par ko pendre bango nkolo kamata molimo wa bato yo yokana bisa yo yokana kama ete ba okiko bongo la motema nana bongo ba ko bongo la te yokana bisa yo bato nyonso kabila lobaka ke na ina bato mala mote pene na ngai na ina 15 personnes te ona ko kambana bango ekolo bidia fuka wana Tshisekedi azwa ke sala bango union sacrée qu'est-ce qu'ils vont produire de nécessaire est-ce que Tshisekedi ana nini ya kopesa bahati o Mobutu apesaka ete o Muza apesaka ete o Kabila apesaka ete na tango ko créer bilenge lokola bandeko na ngambu ya liao moto na maele makasi Yves Luteke Yves Luteke un gars très intelligent est-ce qu'il ne mérite pas ba poste ya malonga na mboko te ba kozo muyibi ya poto soko tuni niveau d'étude na ye licencié na marketing na poto moto no so bien informatique ata biso za docteur na informatique okondima po yebi. Mais pour la biso batuto tangia wa nekolo. Très bien. Dès qu'on engaille, le chef de l'État est très mal accompagné. Très mal. Très mal accompagné. Même dans le second mandat. Nyonso banda. Très mal accompagné. J'ose croire même bana misala bazapeka très mal accompagné. Parce que moi, musala pas quoi bisa tata mokonzi boke kotambola malamu te. Donc azali très mal accompagné. Yé moko pe mosali ba casting ya mabe. Nana gouvernement, nana ba cabinet. Yé moko pe mutu. Ko récompenser ka bato ba ko sala mabe. Gouvernement si ko ça même pas dans 100 jours. Yo ko déjà ba onde ba ko échouer ko le ka ba gouvernement nyoso mokili oyo ya Sumino. Sumino a fait quoi quand il était au plan? Qu'est-ce qu'il a fait? Na ebisiot. Très mal accompagné ko laksani. Maman Sumino azali na bilan nini? Ya représenter na plan. Té d'abord na plan. Pour ko PC pour sa premier ministre. Aki na bilan nini? Bilan zéro. Yozo betsa ba tout dama qui perd gagne. Celui qui échoue, comment te PC pour sa monnaie? Il fallait azwatande konangai énergie renouvelable motonasika oko pesa ye mayele akotosa yo ba oyo ba betela ba kake ba banga kalisu mbongo l'état te merci benga l'état etala bango te ba yiba ndenge ba moni ba mesana na vie ofele merci de konangai il est mal accompagné parce que lui-même aussi fait de mauvais casting merci Yves Luteke yoka kiyo kimia nyonso tango zai koloba yoka epé
Tu as dit avocat, tu se comporter tu as un pléthore. Bien que tu as dit à la qualité d'avocat, très bien. Nalingi peut-être une invitation ya bakonza babaruna bino o bengisa ki ba élément na biso très bien. Deko Yves Louté que vous avez 5 minutes à réflexion ndenge ndeko Jean-Pierre Salia. Bino ba accompagner chef d'état, surtout bino ba lobeli. Bakambi na bino wana c'est zéro le casting en tout cas ya mabe. Banana mandat liboso tina mandat mbali. Est-ce que ko pouvez na ba Congomani les contreurs pour appuyer des copains dans la télévision lobby sembo. En fait, les Kabou, ils arrivent comment il pas chef de l'État. Problème. Oh, tu as dit qu'on vivre dans l'amour à l'élo, il a dit chef de l'État. Très bien. Problème est allé. Le cas qui est émission, tu connais les cas, avec beaucoup de légèreté. Les Kabou, il y a un mot il y a des bossos pour passer le casting de ministre. Passer le casting, il y a un mandataire à l'État. Très bien. Nous avons le Cambodge et la base de la Constitution. Très bien. La Constitution est allée Makasi. Ils ont que le nom même à chef de l'État avant à ministre. Ministre, se baser sur base de la Constitution. Constitution, est-ce que parti tel, ils ont autant de députés, parti tel, ils ont autant de députés. Très bien. Donc, ça, la sélection, là, sur base, il y a un quota. Nous avons un chef de l'État, on va la coincer. Parce que. Mais dans le parti politique, on a battu la réalité. Même si constitue le bibon, on est quoi le bien, on a besoin de société, selon la constitution. Parce que la constitution, c'est la liste. De 3 personnes, de 4 personnes. Pour il faut que lobby n'abisso, mandat que pour voter, pour nommer ministre, il ne faut pas y aller sur base de la liste de la Kawana. Et comment est-ce qu'il y a un choix vraiment, il y a un leader, il y a Kinshasa, un leader, il y a Congo, il y a bien déterminé. Parce que quand il y a un leader à Kinshasa, un leader à Congo, aujourd'hui, Bahati, leader à Moune, Kuna na Kivu, aujourd'hui, Ngobila, leader à Kinshasa. Un leader sur base, il y a quota politique. Quota, on a force pas comme un leader. Mais si tu as un solo qui est le renouvellement casse politique avec le DRT. Mais le leader, parce que on a le la partie politique, c'est se créer toujours. Pourquoi ça se créer? Parce que on a l'alliance, on a la monnaie belé, il y a toujours le gouvernement, on a la monnaie belé, il y a toujours le député. Très bien. Mais on a un souci quoi politique un plus pour le Mboka, on n'a jamais l'Assemblée nationale, on n'a jamais la ministre. Base dans nos alliés. Constitution. Très bien. Ce qui est avec beaucoup de légèreté, c'est le moment où c'est le moment où le chef de l'État, politique et la Congo, héritage, c'est-à-dire qu'on modifie la Constitution. Ah oui. Ce qui a modifié la Constitution, tu as toujours le même système, tu vas se plaindre, si au moment où il faut noter 10 ans, 20 ans. Merci. Il faut remodifier pour que tous on a pas si au terme à Congo. Oui, Constitution qui taillé la mesure, la mouké, la moutou, la Kabila. Constitution tout ça là. Alors il faut la modifier pour que le peuple ne soit à se rectifier sur la Constitution. Donc le but il y a collaborateur. Le collaborateur c'est un choix. On ne peut pas sonner le cœur d'une personne. Mais le choix est ma baie. Le choix est ma baie, le casting est ma baie. Dans un pouvoir. Ah ok. Le Mongola a pouvoir bien être à téléphone. Même champion. Même champion. Ceux qui est allés. Ceux qui est allés. Ngai moto malamu. Ceux qui est allés comme africains. Les allés nature na bango congolais. Aza malamu. Après ça solo bien. Après ça discours bien. Après ça idée bien pour la mboka. Mais après ça y pouvoir. Au moment où on a bien donc c'est un sérieux problème. C'est un cas où les autres la carte à Kinshasa, la carte à Congo. Bando na biso au bazar va pouvoir, au bazar poste ministre. Bon que le peuple accompagner aussi le chef de l'État, les collaborateurs accompagner le chef de l'État. La conscience on a dit. On peut ça bango na conseil. Tout ça maintenant on a fait. Tout ça maintenant on a fait. Si quand on peut ça ba conseil pour ebele ba baté. La conscience on a dit étape. Je crois beti biloko ebele na ngina tuna ba mituna po pesa biyana peuple azola na biso. Na ko pesa maloba dire ka ko pesa Yves Louté. Même le président Tshisekedi actuel n'accompagne pas sa population. On a dit communicateur et chef de l'État. Ceux qui ont dit que le chef de l'État n'accompagne pas sa population, je pense qu'on est libre de bien Kindoki. Hein? Parce que. Non. Parce que. Et on laissait lui.
tika ni ya kozwa ekoki na ye tika police débat. Moi, je ne fais pas. C'est ce que je dis. Je vous dis ceci. Quand vous dites non. Quand vous dites non. Parce que oh mon konjambo kasali au monde en émission. Il y a monité. C'est au monde en monté. C'est que c'est aveugle, c'est grand. Ah. Ils ont les sous. Le long mon colo aller. Ce qui nous doit ce que se permettre devant être un alors que le chef de l'État a sali de l'autre côté. Mais je pense que ça c'est un sérieux problème. Chef de l'État fait ce qu'il dit. A sali musala monene eza ko monana. Malgré ayoko kutamboka oyo na makambo ebele. Mais au chef de l'État sali ceux qui ezalaki dans 18 ans oyo Kabila salaki nango Tshisekedi ezalaki pour président mais le lomboka oyo mais alobia ba polus na biso ba kolela ba fonctionnaire kolela nzela pasi lotili qui passe rencontrer moi mukenga na lingi tozala esika wana pour peuple akota la biso donc on a évité ceux qui azali na base na Kinshasa oyo le lobby sur comment la gratuité de l'enseignement très bien oyo ezalaka te badakala lelo bande ko na biso ma maman bazoko pesa naissance gratuitement très bien nous sommes de quoi comme on a voté très bien alors comment je peux pas comment muto oyo azala souffrance azala bana 3 4 à foutre en sous minerva la bana te oyo bisay que président Félix Tshisekedi azala le côté mais ba kanga ndokiti yango ba kangi tout le monde qui na plateau ceux qui balobi que lelo moi ça dans la zemi oyo azala difficulté ya bota azala mbongo te ba pesa bino gratuité d'enseignement muto bongo lo ba ke azala le côté merci très bien maman papa 30 secondes lo basi kona na peso 30 secondes na rozongela yo lelo bozo ko mona mboka na biso oyo bangunya ba telemeli biso tongo mili pourquoi bazoko bundisa biso chef de l'état za ko la tête tongo mili pourquoi pour trouver solution pour la guerre à est là pour ba ndeko bazo la est za kimia mokonza mboka bi ko la tête tant bazo ke mokonza mboka za ko tambola mais il doit trouver la solution ba lo biso ki na biso en Afrique ceux qui ndako za ba problème belé o ko la nini Tambola pour la solution très bien o ko kene pas na nzambe o ko pas boye o ko pas boye pour la solution merci merci à Yves vraiment ça c'est un sérieux problème merci merci faut que vous allez appeler kimia vous avez un stylo na ona kalpen na yoana tangu ndeko Jean-Pierre pa kozwa maloba na ninga kana makanisa bayimo ka bakongomani balanda kabiso malamu pe na limemia mais ndeko Jean-Pierre na musala o yanga pe éthique déontologie pe lobi tangu misala pe bi ko salema sengi ko talisa pe na peuple congolais yolobia wande ko Tshisekedi a sali eloko moko te mais na second mandat na yo esengei na ngana rappeler pe ndeko Jean-Pierre malebe mingi très bien sengi na rappeler na ndeko Jean-Pierre que ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo outi ko lancer action kuna na okatanga ozaki ya ba train urbain oye salemi na bana na biso bazaki kala bakuluna de lo bakomi ba bâtisseur ya ekolo ndeko abiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba uti ko lancer mokolo mwalobi projet ya nzela oyo kalamba mbuji oyo komema biso na Kananga ko bimisa biso Angola un peu partout pour na ba commerçant awa na Kinshasa otozali na yo awa ye moko akitaki pe weekend moko na contour ya ville ya Kinshasa oyo ko lier 4 communes ndeko Jean-Pierre za na émission commune Ntsele commune ya Mongafula commune Njili nyonso wana ndeko Jean-Pierre awa FMI awa depuis 2021 ne ba uti kopesa ba approbation na bango na ko accompagner ekolo na biso ba diplomatie ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyonso oyo ndeko Jean-Pierre na biso ndeko abakiseli o gratuité ya enseignement ndeko abakiseli o gratuité ya maternité ba hôpitaux modernes o ba pesa na très bien merci maman première dame a dit qu'on inaugure moi Tosuka wana très bien devoir na ngai na sali quand même ya ko rappeler ba action surtout na second mandat ndeko Jean-Pierre 5 minutes mais sous question est-ce que on lit que nyonso ndeko lobi pas kosi mibeko li kondi na biso constitution qui taillé sur mesure selon Yves Leté que par Joseph Kabila ndeko bloqué ndeko Tshisekedi avancer malamu te 5 minutes qu'on marche na sengeli ndeko Yves bolimbisi mingi na baimboka mpamba te atalisi ignorance na ye makasi pe monene na kati na mayematali yenda na ekolo bosambulu na ye lekani telema ebele que nazwe batena bandela wapi alobi boye alobi soki ndako ekoti ba problème metoni ni papa esengela tambola wana papa irresponsable faut commencer à le dire hein oui papa responsable ovana na ndako pona ko trouver solution na ye
Papa, quand tu as des problèmes, je comprends que parmi les gens qui c'est très malheureux. Voilà comment tout ça n'a pas été bon. Ce qui est problème, c'est ça. Est-ce que ça bitambola tu allez qu'on gagne de cause? Et même Manini, papa. Atamola, c'est ça, les efforts diplomatiques ont échoué. Vous voulez dire quoi ici sur ce plateau? Ndekonangai asali lokoyo e kamusingai. Alobike eloko zoboma ekolo et ali constitution. Taye sur mesure de Kabila. A dit évitez-nous ça. Et dit ce que Kabila, tu sais que dans Zouaki Mboka na tango yo Kabila Zouaki, il ne sait pas comment Kabila avait eu le pouvoir. Il était où? Kabila a eu le pouvoir en 2001. Il a trouvé ce pays sans constitution. Aïe, ça a constitution en 2001. Tu as un acte de transition. Tu as une constitution. Kabila n'a pas subi sa constitution. Gratuité hier, Kabila n'a commis on a 4 constitution. Mais ça a été appliqué. Mais papa, yo kutinga na commis. On peut reconnaître que nous te ngane na commis. Kabila kutimbo ka oyo sans armée. Toi qui n'as armé Kabila a sali fac. Ukolo banangani. Kabila kutimbo ka divisé. Bambembo lelo bakomi bato malamu. Les anciens belligérants. Il faut noter. Il faut noter. Dites-lui. Très bien. Nazo misi na limite. Bolukele likaye buna mungwa ngonga yango akitatation. Merci. Donc Kabila ya kutimboka na ba état wana. Asangisi bambemba ba belligérant wana. Avandisi bango. Alobi mixage. Ce que tu connais na terme mixage wana. Kabila était président de la République, n'est-ce pas? Bana ozo sala ba guerre. Bamboussa, n'est-ce pas? Bambemba, bandon ba salaki. Bon, ce qui mixage salaki. Bana ne ba na bato baspa ko na mixage. Yo zalia, biso de to sala ba guerre. Siko le comme ngoma sala ba mixage. Bana ba na ba rebelle ba continue armée. Biso te. Les alliés ba même batté. Mais qu'est-ce qu'on vous raconte? Ignorance et histoire, ton ko ya ko soutenir kaka Tshisekedi. Ndeko nangai alekisi mbula ya kosala kijalelo na ko luka lo meya. Ah ko sala za kijalelo. Eza kijalelo papa, ça n'a rien à voir avec la politique. Et je les vois que Azaline na vision mon côté pour la politique. Tant que le balobi que constitution a besoin des eaux bloquées parce que pour Tshisekedi a nommé non revient maintenant à la notion parce qu'il faut attendre ça c'est cap. Comme on l'a dit. Donc ici on a droit constitutionnel dans la science politique. Très bien. Tshisekedi a accueilli dans l'élection a mis majoritaire sur tous les plans. Très bien. N'est-ce pas? À partir de ce moment-là, il n'a pas besoin de quelque chose. Il peut nommer directement. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il peut nommer. C'est parce qu'il est majoritaire, personne, il n'a pas de coalition avec quelqu'un. C'est ça, quand vous partez aux élections, vous arrachez la majorité parlementaire, le rôle de l'Union sacrée, le chef de l'État a le pouvoir de nommer n'importe qui. Alors, ce qui est le casting à Mabezo Salema, nous allons dire c'est qui? Justice est que la malamote, justice est malade. Mais les lots, nani régime oyo ememeli biso attestation de décès ya justice na biso na dossier Nicolas Kazadi mwibi ya mbongo batiki ba collaborateur ndeko na ngai mboka na biso eza bloqué pour la constitution te ndeko tira ko c'est la constitution makamba ba ko yiba mbongo ya l'état mikolonio soyo bazo yiba po constitution mabe ndeko na ngai kanya ba yonge ko ya ki constitution de sa mabe dollar réseau comme la constitution des Amabé. Bateau bazali ko sa l'année na. Ndeko soutenir gratuité de l'enseignement. Aye biso EPS ka mwana na tangaka. Mwana ne nanga batanga école moko. To futa ngane $250 par mois. Pas plus tard, to futa ne mbonga ba collation bana maternelle. Comment venir soutenir ça peuple congolais. Azo ça peuple congolais et c'est quand mwana na tangaka te. Si cette histoire était bon, mwana na tangaka na EP nini atanga EP sikao. Et puis moi on attend réalité on en attend en école privée au sein de la publicité na yenangai to futra minerval kuna yami bale azolo bake munani gratuité de maternité papa muto tiaka zemi wana asala gate akoyana di bumunzala ba futiete ayeko chazemi bon yemo comme doit soutenir gratuité yango ya kobota ayebisa yo mbala suka mwana na uti kobota mwasi na bota na mama yemo mkolonite. Merci. Ah non, c'est la population qui parle. Tikanga ina sisa moke. Une minute. Nako sisa wana. Très bien. Ayebisa yo mbala suko mwana na ya utuko bota na mama yembo mkoloni. Ya kangi ko bota chubisi mwasi tonga, mazo tininga baninga babota. Na via pasi ya modelo yo.
Comment vous faites de telles choses? J'appuie. Moi, c'est un tonga. Mais je dis que baninga babot. Aucune dokité. Il y a combattu la. Nanga na ndoki na plateau. Ndeko nangai. À la limite, je suis en train de vous dire. Très bien. Tu sais que des alliés plus la mer pour n'amboka na biso. Autant que tu te vivre à tana Ebola, tona Covid, que tu as un régime à modèle oyo. Je suis en train de vous dire que bazo yiba tine logo na logo na yemoko ba pesi a yibi kaka. Francophonie yoga kité. Bakamati ba jip ba pesi ye bo salela na musala ba yibi. Na bien ya yomoko ba pesi yo mo yibi kaka. Ça c'est quel régime? Natango ya Kabila tout le ba Kabila ngo monstre ndeko na ngai. Muyibi la nana ki bo lokola. To ko sala yango na habilité. Kabila ezalaki ya kuku. Bon na yebisio na lobi boya. Na Bible balobaka boya. Hein? Mwana wa boya ki ko kende. Hein? Na ndime ko kende akeite. Mais wa boya ki ko kende na sima. Mwana malamu zana. Wa boya ki akei. Autant les affaires de l'État à la temps secret. Merci. De konanga na moment na ko yebisa yo. Au moment où lati kazaka on a po chemise na César chiffonné. Mais le signe a détourné na moment to yebisa yo 35 millions de dollars. Chemise na ngeza chiffonné te na ko fungola. Te ngai na mona kiango. Na mona kiango ya mboko to kota. Donc ya mona ko yebisa na yo ke tala ba ko détourner na bisika o intérêt na biso ezali. Ndeko ko benga ngo débat d'échelle. Non mais c'est parce qu'il y a zoluka poste. Hein? Et pas tu sais qu'il y a un poste pas un peuple. Merci. Moi je parle pour cette population là. Ngaza mwana mama tekali puta pona tanga kelas. Très bien. Nazaka un espoir teke na komo na koma. Je suis très mal à l'aise. Il y a comme ça la opposition sous Tshisekedi. Je m'entendais à être grand sous Tshisekedi. Mais restez dans le silence alors. Laissez Tshisekedi. Quel silence que na kotika là. Apo mamboka ngana tala kaye. Na yebiso na suki si wana ndeko 1 minute. Na mboka na biso tali sali ete. Ayeno pesa. Na mboka na biso lelo. Na yango te. Principe ya émission bomba. Na kozongisela bomba moté. Principe ya émission. S'il vous plaît. Nazo pesa au moins. Mais ba journaliste ba ini bala to lika. Wana ndeko Félix Tshisekedi. Asani. Parce que tu ko sala débat awara ndeko. To uti te to sala nan. To za ko sala débat. C'est quelle confusion. Soki zalaki na air ya Kabila. Makamaza ko lobana air déjà en exercice ko zoyi. Oh dit. C'est là qu'on a dit ça que non la liberté. Qu'est-ce que tu dis? Non la liberté d'expression. Qu'est-ce que tu dis? Namboka ya Kabila. Qu'est-ce que tu dis? Le peuple congolais. Sous Kabila bakangi moi sina mobile opposition. Merci. Jean-Marc Kabundu bakangi moi sina mobile. Ah, boloko na prison. Tu appelles ça la démocratie? Merci. Deux ans dans le sujet. Amis téléspectateurs, makanisi abayimboka. Boka ndenge bakondongwana ndongwana moko na moko. Alors, ah ezalaka soki ondongwani nini esengeli kosala. Toyesi ko na piste solution. Mboko ezali ya biso. Mboko ezali ya ba détourner te bazozwaka ba million. Koto bakomo benga bango ba papa Tito, bazwaki yoyo abana, yoyo aba congolais na biso. On en a marre. Ta ngai na futaka ba impôt ba taxe na ngai na yo kaka songolo pakala détourner. Ezara peine accepté au-delà ya ba million kaka. Moi nanga moko atuna ki ba million est-ce que papa c'est vrai? Parce que nous te yoka konzi ezaka ba chiffre. Je te réponds aujourd'hui fils, c'est vrai. Ba billet ya mboka na biso ekendaka. Ni ne sengeli ko sala poto kata yango ba billet wana. Koto tozaki na casting constitution to longwa constitution ba détournement wana maître Yves Luteke. Vous avez 3 minutes yambo ete to changer masolo na biso to beta moi moke. Masolo pe etali social ba yi ko c'est la solution. Na ko bana na Yves Luteke. Ah OK. Ni ne sengeli ko sala 3 minutes pour que Congomani au kasu makamba ba détournement oté ba collaborateur ba banga ba travailler. Alors 3 minutes. Détournement, pas de détournement ici là. Ils ont l'option mon compte. Je pense qu'il faut qu'il y ait une bonne collaboration entre le ministère de la justice et l'appareil judiciaire. Ceux qui collaboration, ils allaient en collaboration sincère. Très bien. Et va permettre que l'IGF a un impact que pouvoir en un parce que dès que l'IGF a montré qu'il y a un ça ne va pas, automatiquement à Tchao beaucoup il y a un juge. Très bien. Mais là quand tu remarques qui dans mandat dans mandat ou tout le cas surtout n'a pas trompé la justice hein. Oui mandat le ministre a travaillé mais quand ça nous sommes comme ça là tindi dossier dans beaucoup il y a parquet au moment que procureur général est bah comment il va patron bah comme il a beaucoup bah tu nous en prison une semaine 2 semaines après vous savez bon ils ont 3 millions on peut payer ça notamment 1 million la procureur général la sûrement liberté na yo
conseiller le moins raison de maladie, 2000 bandas. Ça, ils ont beaucoup. Ça veut dire que même les magistrats ont contribué à la destruction de ce pays. Très bien. Ce qui m'a dit que Oyibi Bakangio est très dangereux. Puis on sait que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, il faut pas tant que ça va dès le bas âge de l'école primaire que Oyibi est mabé. Que détourner bien, il y a un mot qui est très dangereux pour l'évolution de l'émission. Parce que les biso peut être très sortant en montant à classe, mais bien comme il faut que on a classe, moi à quoi l'éducation à quoi la conscience est très important. Donc c'est un ministre de l'enseignement à me combattre ça. Ni niveau cours on a et dans la cours moko et pendant de première primaire jusqu'à la saison des humanités pour na collecte bana comment détruire un pays si vous voulez l'argent, comment faire avancer un pays si vous ne voulez pas avancer un pays. Parce que nous connaissons la Kisakayango. Merci. Parce que tout le monde qui est professeur d'université. Les gens qui parlent bien français. Ah ben le français, on tourne le mouton, on va le français, on à quoi le français. Mais quand on passe à pour se moquer, il y a un monnaie. Très bien. Merci. Donc je pense qu'il faut retenir compte l'ango. Vraiment, pour ça que nous sommes magistrats, Tony Rabino, nous sommes des partenaires, des collaborateurs. Bon accompagner Mboka, bon accompagner le ministre de la Justice, bon aller boquer ensemble parce que nous avons dit que Ndeko Mineta a quitté. C'est un monsieur très respectueux. Très bien. Et il n'est pas déjà à gauche-droite, mais c'est vraiment un monsieur. Il est sérieux envers lui-même. Alors, comme vous êtes sérieux envers lui-même, on appelle sérieux pour le Mboka. Était confrère Jean-Pierre Okabola. Je pense qu'il faut accompagner, et le peuple congolais a accompagné. Gouvernement a accompagné Bandoko Nabiso au bazar, le ministre au bazar, ça l'a bien. Très bien. Mais le peuple congolais peut avoir la paix, il faut dénoncer. Merci. Il faut dénoncer publiquement pour le long moment de la cabinet des ministres. Merci. Ministre Azali, mais Azali va dire qu'il va collaborateur, il ne va même pas dénoncer, mais bien sûr, la ministère. À perdre Moussala Naé. Non, il faut dénoncer. Il y a plusieurs façons de dénoncer pour leur permettre que Mboka Nabiso ait les besoins. Très bien. Wana makanisi ya Yves Luteke Moïse Mbouipa na droit père kopesa ngali kanisi zaka moko pour détournement ici là na rentrée parlementaire na biso ya session en septembre ba députés nationaux na bois kimbela ce bolingi parce que mutupe ya Moïse Mbouipa sana to ça la bino proposition wana moto nyonso ali mandataire PCA ministre a Rosala atana soupçon il y a détournement. Et c'est ce motoana a qui na auto bengaka haute trahison à trahir l'école parce que vous pouvez comme appeler bongo bino ba député ou à cause de matière ya moi. Je ne pense pas qu'un mandataire, un ministre à Koya, a eu que soit ba kanginga tana soupçon na li moto yo mbano na ngeza ina sali haute trahison. Proposition nga ngwana okomona ke na chef du quartier ko banga ko détourner ta papier. Nous avons dit Maître Jean-Pierre 3 minutes. Nini sengeli ko sala pona ko tsili sakanyaka moyibi oyo ko bela na régime ya ba collaborateur ande ko Tshisekedi baza ko accompagner valablement. Chrono wa marche. Mokonza no yali malamo kasi na kozongela ndeko Lutete ko yebisa na yete ba imboka ba kotikala ko accompagner ka gouvernement na bina mavwanga ote. Ni moins encore vos institutions illégales et illégitimes. Non, ce sont ici des élections. En tout cas, na moni mo pas de sangwai na makaya bona opposition a ko imposer manani. Non. Tika ni ngai ezali monga na ngai tika ngai na loba. Na lobi na yo boy. Ba imboka ba ko accompagner bato yo te. Parce que ba ko reconnaître bango te. Institutions dans ce qu'on appelle la res publica, les institutions sont les émanations des élections. Mais lorsque les élections étaient illégitimes et illégales, ceux qui vont en découler seront toujours illégitimes et illégales. Peuple a accompagné l'institution Nini, on a voté qui mona ba machine na banda kuna. Institution présidentielle. Mon peuple n'a jamais voté batoy. Alors token likambo etali solution to lolenge kani makambo ngo ko sengela kusila. Ndeko na ngai moko ya solution ezali très important, urgente et que au besoin avec toute affaire cessante, c'est la démission pure et simple de monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo au sommet de l'État. Pour avoir démontré état Mouseli Yamboka moko ya mabe atapaka jumeza na ordre papa. État Mouseli Yamboka na biso to koyeba te ozotala Congo tango obeteli solo ke bayibi million otali Congo oyoki na montant. Oui, ebimi wapi nguma sanzi to euti wapi pas collaborateur
Mais tant que biso to ko Félix ne sanctionne pas ses collaborateurs. Pays Afrika ba ko pesa ba balabala na bango ndakisa na ba Tchad Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Wana bino ko mona te na opposition. À cause de la collègue. Hein? Nakata circuit wana papa totanga ba kombote anera ola de la biso. Est-ce que moto normal na mboko ya ye akamati ba autorité na biso ke pesa bango aveni apamboli mabe sala manamboka neto likamboni ndeko na ngai parmi ba solution ya kosalima. Allez-y. Solution liboso na ebisio. Étant donné que etalisami ete mboka na biso Congo et l'équipe Félix Tshisekedi na kilo akokoka kokamba malamu te autant mieux à déposer. Selon des causes. Oui, yami balé soit azo ba responsabilité na eloko la chef de l'État. Alors tant que ba responsabilité na eloko la chef de l'État et sengeli na ya sala nini a éviter komona mabe sika mosusu le mal ailleurs. Non, c'est la constitution. Non, ezali boté à se concentrer dans kosala mosala avec ce qu'on appelle la sanction et la rigueur. Très bien. Wane loko ya misato ya mi balé asala kaba casting ya bien. Très bien. Konangai. Même Nzambe tango atalaki ke Satan azali casting à mabe. Abengana ki était. Fort malheureusement avec Tshisekedi yemo ko sala ba casting à mabe. Ndeko uti koloba nanga ke maman Nabiso, maman Denise, on a l'ingapé mingi, maman Waboboto. Très bien. Ayem sera chef de l'État, ma kamwebele, mais chef de l'État dans l'andagana été. Na kamwe sur tous les plateaux, mbanibosuna mona muntozo côté là, Félix na gestion na ye, ezaka ndeko. Alors, comment la très distinguer la dame peut aller inaugurer une chose faite par l'État? Est-ce que ça vous dit quelque chose? On est avocat avec nous, on peut engager un débat. Maman, première dame. Et loko ezaki na programme ya gouvernement. Atongi yango. Et sili. Yake ko inauguré yango. Mais mboko yo nazo baté toujours kende nango wapi? Une chose officielle est inaugurée par quelle personne officielle également. Donc, ce que tu koloba mabe Tshisekedi ya kosala. Mokolo wana mona ka officialité. Hein? Bon maman nda ko inauguré papa. Ministre secteur on a zate. Ministre santé zate. Bon, makambo boko yebisa ngai na yebite bo zo wapi. Mais ngana ko yebiso eloko moko. Ce que tu critiques ka Félix asa mosala malamu. Très bien. Tama mosala malamu. Ozaka na kento nde ya makasi. Nkento motema mabe. Motema mabe ne ya likamoni. Motema ne mabe ya ko sala ndeko atanga bino bomona kaka te. Asali nini te? Bomona kaka molili. Ndeko molili. Ndeko na tuni. Wana komi kento. Na tuni yo boy. Chef de l'État soki asali mosala malamu. Est-ce que Namboka tale loko la Sénat oyo eloko na sambela c'est budgétivore eloko wana eza na tina moko te na sambela ka Nzambe mbula makasi kake pour ezika ta kosika pamba te na biso tala bato yo kananu batata wana penza ne baza wana basaka na le loko te na Congo et puis il se permet encore ko yiba mbongo Congo obi ke mboso pe bakange mo muyibi hein bango pe kuna oui l'Assemblée nationale peut détourner mais ça la kuna bakena ko somba yes moko na ba 9 millions yes ko teka mana 9 millions yes mais papa na présidence bakangaki muyibi kuna nani directeur du cabinet chef de l'État na seni bakangi bakangi kadima muyibi tokei na Assemblée nationale bakangi mboso muyibi tokene na francophonie bakangi bango muyibi to na ville Kinshasa bakangi ngobila muyibi tokene na ba élection bakangi ba député muyibi yebisanga sikona face eloko ndenge wana peuple ko tshela motema na nani. Merci. Merci. Acha motema na Nzambe te akamata batoy. Babomi mboka oyo. Merci, très bien. Ndeko na ngai ata colonisation ngoto zwaka ezalaka lokola eloko modèle tozo zwaté. Merci. Pour l'équipe passe ko le prison eloko tozana yango. Ba yimboka ba yebisa ngana yebisa ndeko tanto kuta na boye. Senga mosala na population. Soko zo continuer ko senga ke parti Tshisekedi na lomeya na ko kotela ye alors que ko sala mosala mabe. Yebaka ete suka na suka okopakatana bango mbango lokola yo ozokana bo réviser comme il intimider batati sali constitution botosaka te ata papier couverture botosaka te ni ne bloquer bino article ni ne bloquer bino bosa mosala malamu. Merci Jean-Pierre. Pour qu'on romane vivre malamu. Merci. Bon meka kosimba constitution na biso te botika yango bokanga bisaka na bino bokende. Merci. Botika la biso Congo pardon. Botaki poto boye a wala Kinshasa. Bokende na bino congolais de père et de mère. Quel de père et de mère. Merci parce que j'ai wana to kobongisa ngo prochainement. Mukoloni. Mwana mboka motemezo soa. Merci mesdames. Natanga la classe te pona vivre oyo. Na vivre. Lukela nga likayabu. Tensiomètre pe soke zali. Très bien. Ba osabi so sini kuna to kosisa. Toujours qu'il est-ce qu'on a point moko essentiel pe o to lobele zali ya motu ya mingi. Mais likambo akomi koloba ete mandat ya Félix Tshisekedi kaka ne bandeli komi koluka kozwa ba combat.
parce que ba kabiliste belé ba koti wana ba yebiete nani akoti si bon ngani na kotuna mituna maître Yves Luteke 3 minutes to réfléchir na mboko ezelenge na landi pende ko Eliezer ou akobele na radio moko ya place bango batu ba bondi na ndeko Tshisekedi pouvoir o eza ya bango mais ba ko comprendre ti même na composition bato ba bondi pende na Tshisekedi représentativité na bango réalité qui na bande koyo bazali na intention ko bondi ta fait Tshisekedi question na biso ko ezabo est-ce que vous pensez ba collaborateur oyo ya gouvernement Tsuminwa ba ko kenena ndeko Tshisekedi tina suka alonga iyo alonga te ba kozana ba discours moko pour déjà na lobby na départ ke na bandela bande ko moko ya kozana bango ba lobby déjà ndeko busa komi ko bunza chef de l'état liboso ba étudiant kuna na inikin atoti ba bordi il voulait que 3 minutes pour tout ça solo soki ba ko accompagner ndeko Tshisekedi alonga te ba koza iyo to kozana ba départ rebelle tout ça la taba révélation en émission alors vous allez ministre vous allez être ministre pour Tshisekedi très bien vous allez être ministre pour Mboka. Très bien. Donc je pense que le ministre au besoin d'introduction, il faut que ça Mboka, il faut que ça de sécurité. Il faut que ça la partie. Mais bazo travailler na vision. Il faut que ça la partie politique na monté. Il faut que ça au Mboka République démocratique du Congo et puis bango confiance dans mandat pour na basa la pour na intérêt à peuple. Très bien. Parce que li 11 mois to ministre d'État, ministre de Nini, Boye, vice-premier ministre, bango tout bazali ba ministre. Ministre Ali Yamoutou. Donc je pense que, chère Excellence, au salam salam bien, et nous vous faisons confiance. Tu es dit que mon Mboka, avec le gouvernement Moko, vous allez niveau où il y a Mboka qui est liboso, mais il y a niveau côté justice, c'est là qu'il a choix. Il y a cause Maître Constant Moutamba. Maître Constant. Et je sais que c'est quelqu'un de très respectable. De quel côté ministère intérieur avec Jacques Chabani, je pense que là vraiment nous sommes calés. De quoi lobby ce que ça n'a pas gouvernement et les cas il y a ma bende des gouvernement. Te gouvernement vous avez qu'on les candidates dans la qui n'a pas tout le monde surtout na boy goloba. Na boy goloba. Mais au moins avec ça la maman Nabiso, tu dis que c'est une femme dynamique et intelligente et correcte. À constat nous ce qui pour veiller sur le ministre Nabiso pour que Moussa ça vraiment n'engue peuple congolais à cause là. Très bien. De quoi boy na eko kokota na ba détail. De ko Jean-Pierre na ebika ko na ba détail solo soki bato ba kondima ko kufa ensemble na ndeko Tshisekedi to ko gagner ensemble. 3 minutes à réfléchir. Ba kufa na nani papa. La fois que le bagage ba kufa na ye faut à la côté ba uti ba kufa kana nani. Ba kufa na mutu te. Ndeko azobo ya kotondola. Posoka tondoli akozanga lomea. Biso to kotondola. Tozanga kaka lomea. Azali avocat azali na manière tika papa. Ndeko. Ali pelo wala ngai. Na ebika ko luka poste. Ako luka pelo mea. Yo ko mi pote ba na ye. Te. Yemo kwa zaina. Na yebi eto ebani. Na yebi ete. Na yebi ndenga ko luka kalomea. Ako luka lomea soka lobi ke mama asagi musama la mote. Ba ko pimela lomea. Ngai ba pimela. Balamba, balia, bakomona ngai te. Na ko vivre na damu na moto pasi. Na koli na via. Yo lia manga na fufu. Nga na lia yango. So na zongeli ya nanguba na komona na le na ngaki toko. Me bango ba kokate. Yo likamona ko ibisayo. Kabila. Aibisaka Tshisekedi boy. Vérité na ko ibisayo yango yo kango. Yo zalaka. Alobi boy. Alobi tala. Soko ngo kamba malamu. Créer bato na yo. Yasika. Yasika bato na yo. Créer classe politique na yo Yasika. Oko banga ni okanisi pot ba fongoli. Luka bato na yo. Nebi geli ya wa nazali en sécurité mais protéger pas ina. Ozali na sécurité. Na lobi na yo bo. OK. Kabila ebisa kebo alobi papa créer bato na yo. Luka bato no ata na kata IDPS. Oyo bobundana bango combat récompenser bango. Très bien. Tshisekedi alandi kuna te. Ake kozwa bato yo. Bancien rebelle catégorie liboso bana nyo sacré yangwana. Bancien rebelle. Bato batungisa mboka na makasi a récupérer bango. Bato bakenda kotike bembe ya Kondo Mobutu na Maroc bakundie ye moko a récupérer ndambo. Bato batindaki basala liwa ya musée akatoki bango ndambo
apusi pembeni na ye bato oyo bakende koinisisa Kabila na population alors que asala mosala malamu akekumba Kabila saki mosala malamu mais Kabila nalobi yo koloba Kabila sala mosala mabe mais baati aza na union sacrée sala mosala malamu Mbosso asaki malamu Jean Lycée asaki malamu mais oli kamboni moi c'est aboma mobali mais yo zui olobi te aza mo moi c'est malamu bato nyonso bayebi ke moi c'est aboma mobali na yo moko mutu po yebi. N'est-ce pas que tu sais que des que bateau n'a pas même ba régime union sur na liwa na mabe? Est-ce que la IDPS ba petoi mi? Papa, na lobi boya. Yo likako ata ozi maboko ne o ato sokoli na nini? Yo somona makako maboko eteli? Bato wana bana maboko makako. Ezo tangana makila. Bakubonga te? Bakubonga te? Eloko nini ya kopesa mutu lokola chef Kitundu? Qui a reçu plus de 4 ordonnances à Kabila, nommé comme ministre des Affaires étrangères. Vous allez le donner quoi? Quelle est la raison? Article Kabila, à côté qu'a payé. Oui, tu sais qu'il devait constituer sa école. Ah, ça là-bas, Champinaye, Yves Louteke. Mais c'est ça! Faites-le! Il est inutile que nous colloquions la mère Mendebo, ça n'est ni tatoyo. Vous avez des problèmes? Bah, toi, comment on a un problème? Il y a un temps, on a un makolo. Bah, là, tu n'as pas tout. Hein? Ba chaussette na ba sandal ba pekisa bango makelele ba pekisa bango nyonso mais ba autoriser bango muyibi ya mbongo à l'état soka yibi ya koyi malade sango kene na hôpital à lobino soin à l'étranger et puis à voyager à Kei prison za pour na biso ba opposant prison za li pour na petit peuple a yibi téléphone les lois étant sami na régime a Tshisekedi que infraction ya outrage ya diffamation na propagation de faux bruits et les qui n'ont détournement. Donc, moutou a détournement à cause de la liberté, mais moutou a diffamation à na boloko. Ndeko no Mike Mukeba ya kosa ni kuna. Jean-Marc Kabunda kosa ni kuna. Est-ce que tu sais qu'il peut vraiment arrêter Jean-Marc Kabunda? Est-ce que c'est Kabila n'a pas arrêté? Est-ce que c'est lui, papa. Non. Mais qui est le magistrat suprême? Apparemment, il y a pas ce bunga makamou. Mais qui est le magistrat suprême? Les garants de bon fonctionnement de toutes les institutions à l'INA. Tant on a monié l'école Makambo aussi maté, il y a le commandant suprême des forces armées, Tokolobela Kakaye. Merci. Parce que le chef de l'État a un mot à dire. Merci. De Konanga Yoka Sikao. 30 secondes. Nabisine de Koboyi. Kende ko conseiller batona union sacrée. Bon modifier statut à IDP, c'est ça na mavanga belé tala nengezo créer des autres. Oh, il y a ça IDP. Boyate na PSC mission te akende amona na kabuya ibisaye. Botika constitution, pardon. Merci. Oyemi ko changer ba constitution na ba deuxième mandat, ba conséquences nango botuna na ba Guinée, botuna yango na ba Mali, na ba Burkina Faso, botuna wa na ba Gabon, ba Sabino, ezaka na ba conséquences ni. Je ne vois pas vous aller en exil. Je vais voir Félix Tshisekedi awa to vanda na ye, ancien sénateur comme sénateur à vie. Merci Jean-Pierre. Politique à Géraki. Na boy ko kima na basuki loti torsini. Merci. Merci. Bokeba na simba yangote. Nazo kebi sa bango pas c'est très dangereux. Merci. Kobonga ya Congo et simba bi na constitution. Ya lobi ko bonga ya Congo na constitution. Ya lobi ko bonga ya Congo ezali na constitution. Merci. Ngana lobi ko bonga ya Congo ezali na volonté na bango o bango bazali ba incompétent. Merci. Donc de konangai na peso mission monene. Merci. Merci Jean-Pierre. Pour modifier statut il y a IDPS. Merci. Bâtir la constitution. Merci. Le coup tangi IDPS mingi na laki na battre le spectateur. Na ko bongisa plateau moko mokolo ya mardi. Yves Louteke ndenge bazali awa. Yemoko na ndeko winner kankolongo. Wazali cadre ya IDPS. Tondo ngwana mwa moké na likambo etali modification ya constitution. Winner pour ou contre. Merci na Yves Louteke. Winner souffre papa. Hein? Il souffre. Nous sommes à la télé. Il y a un chef de l'État, mais Mouzek Ndingo Aleki a commissaire à faire. C'est ce qu'on a bilan à Bango Zokoka. Aleki, c'est-à-dire? Mais est-ce que vous comparez Mouzek Ndingo n'a pas communicateur à chef de l'État? Aleki Bango na vie, Aleki Bango na news. Faire à récompenser ba communicateur, Félix a récompensé Bango. Moi, comme Tumba Dendo. Je suis en train de te dire que la situation est merci. Merci à l'équipe technique. Merci. Merci à Serge. Merci à Jacob. Merci à Génia Foueta, merci. Merci à tout le monde, merci à la rédaction. Merci au PDG. L'homme fort. Et sincère condoléances à vous, monsieur Aran Robaz Moukouna. Pesanga Ipende Konanga Jean-Calvin Bouesso. Akoufeli Moko Yaba, président. On a moins d'embauche. C'est Jean-Calvin Bouesso, président, il y a parti politique, l'œil et l'oreille du peuple. Il y a Zali Moko Pays opposition, Batoual Warande Moïse Mouika, Kalobela Rabattu à pouvoir. Mais Pesanga photo à madame
la présidente, il y a Ligue de femmes, il y a parti, voilà, et voilà. Madame Nabiso Atiki Bisso, on a parti à Jean-Calvin Bouesso, Azali, condoléances, Jean-Calvin Bouesso, Azali, Libanda, École Congo démocratique, en tout cas, Matang est dans une résidence familiale, Madame Ouadalaki, présidence, il y a Ligue de femmes, il y a parti au lait et l'oreille du peuple, ultra-kabiliste, Moïse Mboualobakate. Condoléances au président, courage, Naibike Makaboyaka, bientôt aux Anna Kinshasa, Torokutana, Toko compenser douleur Wana, Nali Bota Mumba, il y a politique Nabino, Ngai Nabino Tokutani, Mokolo Malobi et Mokolo Malendi, Tokozala Bongo, ensemble, une équipe au Tobasaka, Maître Winner Kakolomo, ça sera les débats sur la modification de la constitution Nabiso ou les métiers. C'est ça la thématique que tu as là. Botika la malam, si tu as qui va bordir, Bolimbisa, Biso, Ngai. Ngai Nabino Tokutani, Mokolo Malobi, Jean-Pierre Kinemalamu, tu as aussi ces missions Rubimana Okitoko. C'est Tolobé la Rabé Kolo Yaya. Très bien. Allez, on a fini. Merci. Merci. Tu vas peuple.